Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30 mbote na batali pe balani nyonso ya réflexion na mokili mobimba ezanga ndeko na bino Kambulu naeka kopesa eyano ya mutune tunamaki e mutune zaki eloko nini salaka ke para boti bana na ye me azana bana misusu preferaka na bana misusu preferaka te to azana bana misusu alingaka na bana misusu oye alingaka te. Motune za munene pe na yebi ke soko tokozala clair surtout na baboti oza pa vrai motune baboti nga pe lokola moboti ya bana ebele na bota na experience pe na se na moyo tozo vivre yango makambo wana esalamaka nga na koloba boye eza na bato misusu obe aboti mwana mwasi mosusu nakende so na basi ile mosusu aboti mwana moko na mobali oye alingaki te lemso ba violaki ye lemso ezaki ke atika ye na mauvais souvenir ya mabe skolera zo mona mwana wana ezopese kanda na motema omona na konti ya mobali wana akomi koyina mwana ya boti tomona ba intervention na ba mama misazo ba kena sepela na mwana te pona papa no mwana zo beta mwana lokola bomae par rapport kaka ya kanda ya papa o ya botsa mwana na azala susuté ezalaka. Alors ngasi kona koloba na sensi pe mususu ya koloba eteke eloko nini sala kele susu parent aboti bana na eme akomi kolinga gauche azolinga droite mingi te e arrivaka na sensi nini bana misusu mona oboti bana no pa malamu olingi pe bango me omona mwana botami na motema mabe na motema vraiment ya mabe azu sala makama mabe bana misusu bakoma na capable ya koboma parent abomi ye pona tika na bomengo abomi ye pona para bana ko pese ba conseil moko lemse za positif ya na komona wrong bana ningwana no mama atangai na kolinga yote. Oui, c'est vrai, même si on a un passeport na boti yo. Mais na ko sepela na yote, na ko linga na pe yote. Ça l'exemple msusu mona mwana no boti ya mobile akomi pede. Mwana no aboti lemsi ya mwasi akomi lesbienne. No lingote. Eza ba circonstance etinda lemso parent ayina mutu wana be asepela su na mwana wana te. Eza kana raison. Ekoyaka ya ofeleka boti mwana na yo mbala mo pu ozini kaka. Selon nga eza kana ba raison o etinda ke mutu azo sepela lisusu na mwana wana ya botite par rapport ya makamu na ye, par rapport à ba caractère na ye, par rapport à bitidi na ye. Na moya lelo tozo mona pake mwana bomi moboti. Likola mbongo mwana bomi moboti, likola discussion awa na mboka ya yuke biso to vivre awa. Na meriki pe na mona koto je crois ba quelques mois. Leki na koto baswani papa leki kocha kimia banini mwana wana muso moni kete papa yolingaka mwana omingi abeti bango masasa bomi mama ye papa nande ko wana ba diskitaki wana mona ke wana Ameriki na ebite pe izalaka na ba news etambolaka awa na UK pe salama. Alors ezana bana oyo ngana lobaki za nze moko mente papa menta yemba
mama na yo ko kozala ndoki mobali na yo mwasi na yo ndeko na yo nasi boyebi titre nze mwana yeba yango pa mingi te me papa mama na ko kozala ndoki be papa no bloma bongo nzembo wana liboso na ndako ko kondima yango te mais à vrai attends to comment comprendre que oui c'est vrai obukobota mwana mais azandoki na yo mama na opeta tano azandoki na obo mwasi no bombale na yo c'est-à-dire que soko mutalingi yo te kolinga yete ngapa na oloba ngo vrate ko sala nga pasi mais so mwana zana makamma be makasi e koma pa na tango kena kosuta yo ngai comme ko pesa exemple na ngai moko na vivre ngo za na tango moko na kacha bana na ngai na bote bele ba misusu ba deranganga makasi e komba na degu ya mwana obi ya bana na komo mona lokola ki il fallait pas comment regretter pour no botaki et ça la maka pona ngape se ya mais soki ke mwana obe bana ba komo sala malam bazo yoka yo omona muro wana ezonga ngape na kimukona na koma ndima kebolingo silaka eza vrai comme onga na koloba nengwana ma sœur mon frère ke bana bazo memona niveau ke bakobo mayo koyoka sonite koyoka pe mawate cha bangwa kote wana selo réflexion na ngai maintenant na baika ki ça partage wana za réflexion na ngai eza wi amete to kozela ya bino to yoka pe ya bino soki mwana akomo memona niveau ya koboma yo to mwana kono memona niveau moko zo mona ke e oke mabe chaye à côté tikala na bawe sengelo tikala na bango okotie na bango motuna mamotuni eza motuna moko ya motuya ngai pe monde ya hypocrisie na zaka na ngote boyebi na lobaki na 100% vérité na zano na 5% vérité 5 alokota c'est-à-dire que ba makambo oyo esalamaka ba makambo boye esalamaka comme merci toko ko encourager que bande ko banso oyo bolanda réflexion na mokili mobimba nande ko oyo kokuta leso motuna ngo na libakuka ya brisquement boye partager idée na yo et kozala malam to partager ba idée mais makamonga na lobby et salamaka et ko continuer ko sala mpe ko salamaka moboti ayinaka mwana oya boti obe akabolaka bango na bolingo par rapport lemso ba caractère ya mabe oyo moto azo manifester. Thank you so much. Je crois na lobby kamwa mingi me oyo ezali na likanisi na ngangwana. Merci beaucoup. Mbala sima tozela mituna tokoyeba koyanola pe soko tozana mituna tokoyeba pe kotuna. Thank you so much. Bye.